Capage TV. Capage TV. Ndo moni ba pasteur ebele lelo ba poison eza lisusu te na ba fête bani ba poison eza ndi na ba église. Lelo pasteur abomaka kaka moto aza pembeni ne po amoni azo prêcher makasi. Po amoni aza na don ya prophétie. Po amoni aza na don ya guérison miracle. Abomi. Nzambe azosala mama. Me batunde bakumbeli musala nzambe na ndenge ya yango balubi bosala makio na pona komona wana babi surtout na ndenge so installer sur na mbanzango kuna mwa babiloko bokoko za rebele. Mama Kapasha eloko moko na kolobela peuple ya nzambe tolongwa na kati ya ignorance po oser 4-6 lobi mo peuple péri par manque de connaissance. To moni lelo satana pe amviaka kosalela mingi ba jeune po ba jeune nde baza na force. Moni soki otie jeune na mutu oya asia koli netu oya koli déjà soit na ministère po ministère pe ekolaka. Ministère ekolaka soki otali ba pasteur ebele ndenge abandaka kotia na aza na âge ya 25 à 26 ans miracle abandaka kosala ndenge akomi na 40 50 étoile ekolaka étoile ya mutu ekolaka pekenda na kosila pekenda na kosila. OK ndozo mona mutu mususu me alingaka kotika kaka te asia komi paka me avandi na kiti wana me azoluka ka apprécier tikela ba jeune bakeni même moto na nzambe bakoyisa ote ko sente 8 4 12 15 tendenge nini parce que ndenge ka ozolobela déjà que église zo mata bandimi ebele protection pezara libala soko poni ya bien. Oui, protection za libala pour ozara na mabakuti protection za libala skoyo tango nazalaki epa na ye mama tozalaki ko préparer na mariage na madame te pour neska biso tozalaki kuna père na biso na zaki ko ponela biso basi ya sepeli na inde kolinga kozala nayi. Oui ba mama ba église ezali ba église ezali soki oye na mwasi kuna libanda ki olobi ondenga na kobala komba bandi c'est que ya poneli onde okobala et puis akoponela kaka mutu ya côté na bango pona nini ayebi mwana mwasi anande akobanda kolobela ba secret na yo nyonso. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Mama Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Mama Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Mama Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Mama Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme le poids moi rose beaucoup ko 6 à 7 soda pour ko bebisa munoko te Rude Beauté ayi biso oyo omona ke batache moko esali ngai mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko bebisa yo te et ko sala allergique donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté aosala peza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola yango nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté umela
Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Pasta boni. Oh, on s'est depuis air ninya. Ah, capable pendant la découvrir bio herbe cacao na komi fa. Sika boy. Oui. O ebi milo e sala na nzota bala mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambo rempoka remontada. Ya ko remontage yo j'étais capable mais comme ko pianga ça. Pasta ndenge za boy pa bana mibali. Et sukola ba rein. Et zong ça force. Yango na ebaki. Et lo bata diabète. Et qui traite à sucre na kata nzoto. Tika. Et traitera bloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Na mona muté. Et ça na ba traitement ebele et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre limier ka biloko zo sala na kata mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Konyata. Oh, na melango tonga pourquoi? Na uti musala na zala ngo. Et biso bata bureau bo. C'est que ça dia douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mo chazo réclamer ka kancho ko mine bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda. Biso bata ba siko to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Capable de bien, ba douleur, ya libumwa baba vente ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso bien et très rapidement les os circuler makasi bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango des autres traités yango base livraison pesa partout monde entier partout na monde oza na Brazza ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis. Bienvenue dans Capage Télévision et merci de nous suivre massivement aux na Kikwiti, aux na Boma, aux na Mwanda, aux na Londres, aux na États-Unis, aux na Suisse, aux partout, aux Arabie Saoudite, Nzambe ya pambola yo place aux ali, biso na sarabino que chaîne oyo ezali vraiment chaîne moko o ezali béni chaîne ya mbarabatu bapaya ezali chaîne moko ezali béni parce que babindako ya mbarabapaya ezali ndako ya losambo ndako ya bénédiction. Merci na ba sambela rapport na biso, merci pe na ba batinde la rabiso pe ba invité, merci pe na ba ya la rabiso ba spot publicitaire na bango parce que ceux qui ozo ba spot ya mundelete comment ko ba o ya yo moko ndeko ya Kinshasa te botala ba publicité na biso nyonso ezo permettre biso to ya kalisusu to za la susu bien bio herbe cacao na biso ezana ba mélange ebele ya malamu tozana ba flat na biso lokola ba ozana house na matete tozana ba partenaire ebele tozana du truc concept ya Audrey Maingi mutuazo aider biso tozana batu ebele ba papa Dior dans l'ombre batu baza vraiment ebele joyeux Noël et les cas kilo binzambe ya bateli biso apesi biso souffle de vie apesi biso pe manabo moyi lelo toko yamba apôtre Yannick Ebongo yé auti na mbanza ngungu tokoyeba ndenge nini ayeba ki Capage Télévision et puis nini epoussé aya penza na bato pe bazali awa po balanda ye pe bazwa lobiko po bayeba lisusu liloba ya Nzambe lokola azali apôtre azali pe kosimba côté prophétique côté mateya makambo ebele ba guérison miracle tokobeta na ye masolo moi ebele merci na bao bakolanda biso et surtout na mbanza ngungu bokozwa adresse ya église faut kokendaka église il faut que soutenir la bassin dans Nzambe ndenge balekaka boye espace ezalaka payant mususu pa koloba Cynthia na sepeli kaka na émission wana okobenga ye moko mosali ya Nzambe oluwele émission mobimba ta un mois bite ngai pona pesa Nzambe lokumu pona remercier Nzambe na biso mama Capage zongisa motei ngamo na futeli ndenge batu mususu basaka na papa Roger Bakana batu misusu ebele et merci na bino bozala vraiment scotché na Capage Télévision apôtre Ebongo Yannick bienvenue na Capage Télévision. Boni papa. Kimia mama nanga.
Pesa na bato Hollande biso mbote. Na pesi famille na biso nyonso bao bazolanda biso na musika lokola pene mbote. Na pesi pe bino ba bonne fête. Christ ya Congo oyo azana bomoi apambola bino peuple nyonso ya Nzambe, peuple nyonso ya RDC, Nzambe apambola bino abakisela bino lisuba mbula ya mingi. Amen. Ba bonne fête na bino. Amen. Amen. Boto na Nzambe la moni o votaki hein? Bien. Oui, na votaki. Na votaki. Ouais, au moins on ka ki pe ba prophétie mususu ya élection ko zalate, bozocha ba na trouble hein, ba prophète na ba sena Nzambe. Ah, Jérémie 28 ya 8 ezolo bela biso lobi. Oyo moto na Nzambe soki asakoli soki ekokisami. C'est que yende Nzambe ayebi. Ezana bato mususu bazo basala makambo na bango par sentiment. Mais ezana mususu ezana mubenga mina mupona mi baza différent. Ndio komona moto oyo Nzambe apona utalibumu ya mama na ye azalaka na désordre te. Mais moto oyo abenga mi azalo kola aide maso. Ndio moni na musala Nzambe ezana maso na aide maso. Ba maso ba mason basalaka makambo oyo bazwaki na kuru epa na maître na bango neti Christ. Ba aide maso basala kamusala oyo asala kaka po kotsa moi 100 francs na poche ya kende na yebi makambo ya Nzambe te. Ezana ba aide maso na ba mason depe bongo na musala Nzambe ezala. Apôtre Patrick outi Mbanzangungu église eza wapi obandi ndenge nini ti loko mana église na perception pe na adresse. Bon na Mbanzangungu église eza na avenue Apôtre Yannick et non Patrick. Voilà. Église eza na avenue Colonel Fundu juste na sima ya na face ya kabine ya Tumba Tubwana. Bon na bandi ministère oyo nazalaki kosalela mutu. OK. Tango tukabwani na mutu wana. Na ndenga bien, nzate le roi voici l'homme na papa bisona. Te na ndenga bien te. Na ndenga bien te. Tukabwana na ndenga bien te. Pona nini? On va ko yiba église. Mama Kapasha ezamwa lisolo. Na fungola église ya liboso na nzela Kisangani ponga na uti naza Mongala. Naza mwana Kisangani na botami na Kisangani na koli na Kisangani. Siko na fungola église na nzela Kisangani église ekomi na sali 9 mois église ekomi 1000 personnes. OK. Bon lokola siko bango baza bato ya este ya Goma ezana mwa bandeko na biso baswahili bazala na mwana style ya kosalela ka bandeko na ba osoko za muswahili. OK. Sikoyo soki ndenge na fungoli église bongo lokola ngana za muto Mangala biso na baswahili il faut ba combattre il faut balobi ke oyo aza miso makasi yako ni baluki muswahili bache wananga bati o yaka na kini na futi vole na ye na kini lokola ngande mutu na yebaki koloba Kiswahili toye na Lingala toye na tofungoli église na ma campagne na avenue Nguma. OK. À diagonale ya Palais de Marbre. Na sali wana 6 mois église sali 3000 personnes. Wow. Ba eko tinda ngai yemoko moko visionnaire abimi na Goma tango ayoki église komi 3000. Aye na kini alongoli nga wana okende na Congo central. Il fallait qu'il atinda na nini na Boma. Mais atali alobi na boka sika oyo batu bazate. Kobwaka ngana Mbanzangungu après 6 mois église comme 8000 personnes. Wow. Koyo kaka ye akrelenga yo ba désordre kaka muki alobio nini balobeli yo kyo memisi 9e abengani siko batu na bandimi batuni est-ce que 9e yango na église yango ba fi yango bazeka na même date. Nzoka politique kaka ya po alongola ngai. OK. Kokoma tango alongola. Mais olinga hipe moi ser moroto elokote. Tengana na lingaki sere ata mokote. Église tango ekabwani. Ouais. Na yebisi papa na tiki. OK. Na lobi na zozonga pa ba para po na zana ona agi muke. Na yebisi na tiki ko batu sikoyo oyo bazalaki ba approche na ngai. Pokuna tozana ba konzi minene o ba travailler kuna ba colonel que je sali ba pesi bango nyonso mbote bango nde ba yebisinga balobi papa okokende te balobi papa il faut oluka moyen solution bana na Nzambe basambela na salue pe papa masumu basa balukelinga mikanda mbangu procureur asalelinga document mbangu alobi papa okokende te
na likabo biso tomoni awa soko keimba nzangungu ekosufri kopesa ngai terre bango moko ba louer terre kotia kaka boy mama kapashi 1 mois 1500 tisiko tokomi na inane na 4 mois na yeba kata nombre ba fidèle on azana bango balekebele vraiment yo moko leçon ni tiré na kati ya makambo wana na binomoko bantoma est-ce que lelo descendance ya ba balobi ba pasteur renommé baza penza na souci wana ya kotikela bino ba jeune moi espace pour no bino côté ato ezali vraiment kaka lokola ndenge balobaka descendance ya mikolo na monde oyo ya bakinois ezate mama Kapashi eloko moko na kolobela yo na Satan azali susu na babar te na boîte de nuit te Satan azana kati église. OK. Basali ya Nzambe nde bakomi ba demo ya liboso ya kubungisa bana na Nzambe. Bato na Nzambe ebele babungi pona nini alandaki mosali ya Nzambe. Mais eloko yake kokutana nango selo oze 4-7 elobi ndenge bato na Nzambe bazokoma ebele ndenge pe masumu na mokili ezokoma ebele ndoso mona bato na Nzambe bazoteya bato makambo oyo mebango moko bazokoka kosala ngote soki ateyo alobi otika masumu meye moko atika kangote or pa makomi elobi peso oyo oza nango soki pasteur no aza moyibi atieli yo loboko yo poko zwa kaka molimo wa moyibi soki pasteur no aza ndumba atieli yo loboko yo poko zwa kaka ndumba po makomi elobi pesa oyo oza nango nde ozomona bato na Nzambe mingi nde batrahire peuple ya Nzambe lelo soki omoni mondimi azosambela te abaye pona nini batu oyo biso tolandaki po biso ba mususu toyebaka teke tokosalela Nzambe toyebaka tokozala ba star toyebaka tozala ba commerçant mais tango tomoni musala na Nzambe za kitoko makasi mais bato oyo batozokuta bango na kati nde bazopesa biso nzela te toyoka elengi ya makambo ya Nzambe nde c'est pour cela na vie soki olandi moto oyo ke oyo abengami azana Nzambe famille emona nakate na elongi mena bizaleli. OK. Ndio zomona ba pasteur ebele na chere azote ya yo penza ke alakisi yo ke yende azana Nzambe mobimba. Yake pana ngabo kobika lelo bato na Nzambe bakoma kosala makambo église lokola commerce ya tombola. Boya koto nde moins cher boya koto or pasuki okiye yo kokuta ba maladie febele kaka na église wana. Mais suki azoleka na télévision to na radio moni lokola epana yeba malade bazalaka te. Ndio zomona isika tobunga na yoka pasi tango tukabwani na papa wana ponga na yeba kike papa wana ndi azana Nzambe mobimba selon ndenge abandaki koteya po mateya na ye nde atiraka nga na kota na église et puis kokota na église na bandaki diak kopangusaka baba na bakiti na lalaka na église. OK. Na terra moto ateyaka nga eza prophète ya ekolo église yende moto alakisaki yo Nzambe ayeka andimisaki yo Nzambe yala andimisa nga Nzambe te ponga na banda kosambela na naza na age ya 15 nazaki bater na église ya Bima. OK. Nazaki bater na église ya Bima na yebaki déjà ndenge ba moderaka mais ko tango nakotaki na banda tsoko landela tango nakoti na rêve na yesko koyoka makambo ya Nzambe bien. OK. Kokombola ka église ko bongisa église mukolo ba pesinga na modéré ko modéré bo miracle bandi ko salem nde papa na robike mwana oyo azana likabu nde afutelinga vol na kei bunya ko banda koteya nde mbala nanga liboso ko yekola ko banda koteya wana nde tilelo ndenge Nzambe atomboli ngai mena tango tokabwana kina ya lobio nazali susu na Nzambe te po alongoli ngai bonzambe na ye atiaki ngai or pa toyebi ke oxio muto apesaka mutu te Nzambe muto abotamaka alobi na yebaki yo utana no ba okoti na kati ya libumu mama na yote et puis na sala ki ozali na sala ki okoma apôtre de la nation ndio moni biso ba mususu tango tokabwani na yebatu nyonso baboya kingai mais tango ba eko mona miracle ezo salima kaka po réputation nanga abebisaki vaut mieux muto abebiselo réputation yo muto zolandanga mais Nzambe abongiselo réputation vaut mieux muto alobo mabe mais Nzambe alobo malamu nde makomi elobi vaut mieux muto mokili amono ke oza zoba mais Nzambe
amonoki ozana maye mais moto na nzambe bakoyisa ote ko sente 8 4 12 15 tendenge nini parce que ndenge ka ozolobela déjà que église so mata bandimi ebele protection peza libala soko poni ya bien oui protection za libala pour ozara na mabakuti protection za libala sikoyo tango nazalaki epa na ye mama tozalaki ko préparer na mariage na madame te pour eska biso tozalaki kuna pere na biso wana azalaki koponela biso basi ya sepeli na ende okolinga okozala na ye oui mama ba église ezali okama nani visionnaire yo kobala ka sérieux oyo ya poni nde okobala soki oyo ye na mwasi kuna libanda ki olobi ondenga na kobala komba bandi c'est que oyo ya poneli yo nde okobala et puis akoponela kaka mutu ya kote na bango pona nini ayebi mwana mwasi ana nde akobanda kolobela ba secret na yo nyonso mais balobi bino pe bozana se ya bakulutu bozara pe initié na kati ya l'église na bino ndenge ya lobi alongola ki o déjà elembo na ye wana elembo ya ba miracle elembo ya mambu ya nzambe c'est que bozana ba association mo pe na coulisse bosala l'association ya coulisse ezalaka te bo ba science na bino bokota bo eza ba bino ba jeune pe bazo associer bino trop na mambu oyebi Christe ye moko babengaki endoki babengaki enganga kisi sikoyo makomi elobi boye nzambe asalelaka mingi ba jeune ndio moni lelo satana pe amviaka kosalela mingi ba jeune po ba jeune nde baza na force moni soki otie jeune na mutu oyo asia koli neti oya koli déjà soit na ministère po ministère pe ekolaka ministère ekolaka soki otali bapasteur ebele ndenge abandaka koteya naza na age ya 25 à 26 ans miracle abandaka kosala ndenge akomi na 40 50 étoile ekolaka étoile ya mutu ekolaka mpe ekendaka na kosila nde ozomona mutu mosusu me alingaka kotika kaka te asi akomi pakame avandi na kiti wana me azolukaka apreche tikela bagene bakeni mpo na kriste mpe atikelaki bayekoli me lelo bato oyo baza liboso na biso balinga kotikela biso te pourquoi nga na bandi kaka ministère nano nasali ata 5 te me naza déjà na bato nga nasi na former bango mpe bazofungola baeglise ezalaka don ya mutu eza na mutu mosusu aza na oyo bato ya nini balobi nzinunu bato mosusu baza na keto wana alingaka kombo na ye kaka nde ezala kombo ya mutu mosusu oyo azozala nsima na ye eyokana te il faut kombo na ye kaka ye alingi kaka kombo na ye nde ezala likolo soki balingi kolobake mwana oyo forme yana azoya makasi ye nde omoni bapaster ebele lelo bapoison eza lisusu te na bafeti bani bapoison eza nde na baeglise lelo paster abomaka kaka moto oyo aza pembeni ne po amoni azopreche makasi po amoni aza na don ya prophétie po amoni aza na don ya guérison miracle abomi délivrance esalamaka ndenge nini et puis prophétie mpo na yo ezali nini mpo toyoki soni baprofete ebele balobaki bamakambo me esalami te esalami kaka ndenge nzambe alobelaki yango bon délivrance epa na biso na les racheter délivrance eza lokola oyo tozomona te po mama na musala nzambe nazoloba aventure ekomi mingi bato mingi bazowela intérêt na bango mbongo mama nayebisi yo na les racheter toteyaka bakonzi bato minene mais église oyo ya biso eza lokola baeglise oyo tozomona koto te mpo okutana na mosali ya nzambe fo mbongo basi bagarde mpo paster nde akomi kotambola na bagarde koleka su président na biso faci lelo paster na mutuka ne ekomi lokola aza na soins intensifs okoka mutuka we ambulance on dirait mutu bazokende na koma paster c'est que lokumu na ya koleka nzambe ndozomona mutu ya malade
L'église racheté du Christ au Congo où Kamba Makaipe apôtre Yannick et Bongo to silisaka année na 11e mois. Ngai na sali 4 ans na réglaté. Na kota ka les jeudi ezaka somo pe na zoma molimo. Ngana seigneur ti na za na zo seigneur. Papa, maman, elenge mwasi pe mobali. Tokuta na biso nyonso mokolo ya mercredi 1er novembre 2023 na 7h juste. Tozomi na cité ya Mbanzango quartier Noki Céline Tonankulu avenue Colonel Fon moseka tena kabini ya Tuma Tubwana nde koluka Nzambe akomi monisa epa na yo maloba ya apôtre tozwaka ngo na ba masekite mais to surveillaka ba etamboleli na biso na bangunia na biso tokozala na losambo ya kafu kokata minyololo nyonso ya 2023 mpe kofungola ba porte ya 2024 kolonanga ezali kovimba asali 2 semaines akolanda priere awa Nzambe ya apôtre Yannick abikisi ngai makolo ekiti nalataki lipapa lelo oyo moninga na soki Nzambe abateli te moto mosusu azate ezate lelo nde bapasteur bakoma na bahotele na bango avant okutana na ye ovandi na hôtel na ye une semaine bale yo mbongo puis il faut bayoka ke outi poto il faut bayoka ke outi mboka mopaya délivrance ya Mbanzango eza nango ya ofele surtout na les racheter délivrance eza ya ofele na bondela ka batu na bamboka musika na ba français ba américain bazwaka numéro nanga par téléphone batu bazobota par téléphone ba hémorroïdes aussi honorable moko uti ko benga ngawa alingia sala mariage azana kini yao mais azana problème ya faiblesse sexuelle mais ko bonde la pone na téléphone mbala moko azu guérison abengi ngai koya na ngai yawa pona ya tokutana na yo j'espère aza libanda wana azozela nga lobi papa okozonga bongo te il faut tokutana na yo par téléphone soki nazalaki mandia po makomi lobi David ya lobi uta na botama na mona te mosali ya Nzambe kozala mandia azala mandia mais lelo bato na Nzambe de ba mimonisi ki mandicité na bango kokutana na okaka pesa $500 pour délivrance de or pa makomi lobi délivrance ya mbongo ezala kate Nzambe apesa ki biso ya ofele tokabola ya ofele c'est que bato soko moni pasteur na zo sala délivrance ya mbongo c'est que ayebi esika zwaki kisi na ye ayebi esika sala ki kon alliance na Nzambe ne pona lobaka mosali ya Nzambe nyonso na se ya moyo azana Nzambe ne mengai mama kapasha ngana zalaka mosali ya Nzambe te naza mwana na Nzambe po basali baza bato oyo basali baza ba travailler ba umbi bato ba umbu babenga bango ba umbu siko yo kozala moumbu ndenge ni ndako atata na mamano siko tangi na Jean 15 makomi lobi to kozala basali te mais to kobenga mabana na Nzambe ba camarade ya Nzambe Genèse 1:26 lobi natindi bino bokende mokili mobimba bokende kokonza mokili mobimba tango yo ye ina mokili tikala koyeba oye kokonza mbongo eza droit na yo nyonso eza droit na yo koya yo ofele selo ba musala na yo po oyo eza kati na yo nde eleisaka yo oyo eza kati na yo nde esalaka bato bakabelo mais ko forcer bango te biso epa na biso to prophétisa na prophétisaka ya ofele nga na prophétisaka na téléphone ata oza na mboka musika obengi ngaka na kolobelo oza na boye problème no eza boye ozo souffrir na boye oza na problème boye mesala boye suki moto ya famille nde akangi ou bien mutu songolo suki mobile eza na mama moko na Canada benga kinga mwana na ye aza na problème ba pote bimeli nzoto mobima nzoka mobile na ende alingia sacrifier na kisi mobile na ye ko benga na lobi libalo oyo oza na ngo na bouti ko kabwana mais mobile wana akeli supo amona ki oza na étoile makasi akoti lisu maison pozonga kozonga na yo oyaki nde po ozala sacrifier mais soki otikani kaka na ye obiki na yo tango atikani kaka na ye na hôpital abiki na hôpital baminganga bazokamwa basi batraité me mutu azobika te Nzambe azosala mama mais bato nde bakumbeli musala Nzambe na ndenge yango baluki kosala makio na mpona komona wana babi surtout na ndenge osinstalle so na Mbanzango kuna mwa babiloko bokoko ezala rebele Mama Kapasha eloko moko na kolobela peuple ya Nzambe tolongwa na kati ya ignorance po oze 4:6 lobi mo peuple périt par manque de connaissance bato nanga bazobunga likolo kozanga koyeba pourquoi et puis ngana kondana ka batu te pona nini biso bato na Nzambe nde to diriger bango mabe pona ebisa yo ministère ngana zanango
soki nazaki mutu atama me nakoki kovanda na mbanzangungu te po mbanzangungu bato bazaka mpona bilanga na ba cimetière kuna ni bazonga kokunda bato oui bilanga bato mingi kuna bazo vivre na kolona bato mingi kuna bazo vivre na ba commerce na bango ndio komona jamais pasteur oyo bato bakolanda ba image tango kotia jamais pasteur oyo akoki kozala na don ya prophétie guérison miracle akende kovanda na mboka neti ya bongo ya lingi ndio moni ba pasteur mingi soki akimaka na ville pona nini ayebi na ville soki azana moi 100 personnes na ye ou bien 50 personnes na ye akomisi bango bilanga po basali ya nzambe nde bakomisi bandimi bilanga surtout ayeba kaka ki otravaille ka mama kapasha atravaille ka esika moko songolo eza kaka kobetelo na telefone mama allo mama kapasha na mona ki vision na yo boye na boye mais tindelanga ya secret mama kapasha mega kozwa wana te po ayebi mega pa na yo eza ka 50 mega pa na yo eza ka 100 nde bakomisi bana na nzambe bilanga nde makomi elobi soko zo sambelo zo omoni clarté vanda na ndako vomi ovanda na ndako ki kusambela po église ya liboso mama kapasha ezalaka bandako wana te oyo monaka église ya liboso eza motema ya moto po moto ya koki kosambela 10 ans na moto ya zo sambela te pendant 20 ans soki motema ne eza bien aleki moto ya sambeli pendant 10 ans sikona ba église bosala ndenge ni pona kokotsa pe na civisme po ezaka verser mais ni mususu boye papa yaniko vani sarape bantoma mususu pona koyesa bango que à part le bayanzambe faut pas travailler parce que ye moko pe Jésus tanga zaki na sia na ko travailler na ko aider papa na moi ba coup de main à charpenterie na ko travailler mais siko bino ko kaka intercession louange journée mo mamuta ko zo kaka na kata église ba bazo lukaba bimate ba ye ko na misala mususu et puis ba lobi ba pasteur ebele ba prophète ba apôtre bino nde penande bo bebisi pena RDC pour comme si ba congolais penza ba goigo ya ko sakanate ayebi kaka ke soka sambeli kwange ko bima mais or kende ti boy soko za makasi ya ko sala musala nde o ko survivre parce qu'il y a des pasteurs oyo azo sala musala na ye mais azotea makomi elobi na Matthieu 7:7 elobi senga bakopesa yo senga bakopesa yo luka okosala nini mais congolais ba pasteur batikala kana senga bakopesa yo baluka kate senga bakopesa si toi za la na 2 numéros à poto 3 numéros mesini bangonde bafutela kendako ndo moni ba pasteur ebele bakomisi bandimi ba goigoi okovandela côté ya moto de 6h à 18h ti intercession nini yo moko pe oleite yepe aleite olo pa libumwanza le yo kaka prédication te congolais amesani losambo olo pa makomi elobi losambo efutaka mena koluka bakoki ko prophétiser lo yo wa siko na prophète na sali prophétie pona yo na lobi mama kapasha nzambe akopambola yo na 2 jours komona miracle na nzambe mais miracle komona ngona komikangela te miracle komona soko bimi po makomi lobi beta porte bakofungolela yo mais ana bato ebele atikala ka libanda porte abetaka te abetaka te na l'église mingi lelo ekoma ozozwa prédication pendant 4 heures du temps pendant 5 heures du temps mundimi akobima ke ya lembi epinga na lobaka ke mwana na nzambe suki balobi ke suki babengi yo mundimi bolukelanga na bible makomi wapi eske lobi to kobenga mabandimi makomi lobi bokende mokili momba bosala batu nyonso ba disciple nanga ba yekoli c'est que moto ya yekoli nzambe asala kalokola nzambe mais moto ya za mondimi c'est que mondimi andimaka nyonso to ibayo na ndimi to violeo na ndimi to na memisoze mi andimi mondimi andimaka na ye nyonso mais moyekoli asalaka neti maître na ye soki maître professeur no azaki makasi na mathématique yo poko za makasi na mathématique professeur na biso azaki nde makasi na guérison miracle mais azalaki makasi Christ abandaki kokabela bato bambongo Christ abandaki ko bikisa abikisi ba Bartimée banani mais yo zote ya Bartimée na église mais na 12 aveugles na église na ndenge ni yo zote ya Bartimée mais na moto yo commerce ne za Bartimée mabota ne za Bartimée monaka te mabumune koma Bartimée monaka monaka te yo zote ya ba Lazaro na église mais za ba commerce ya bato ebele kufa ezolamuka ezosekwa te ndenge supo Christ azala soko okomina na pouvoir ya déclaration te oza pasteur te
potio comme na pouvoir ya koloba Lazare sort eza na mutu mususu mabala na ye esi ekufa mais yo pasteur ndozoloba kanga motema soki mobali yana atungisi yo lokola boyo vanda okozwa mobali mususu ndoko mona na ba église ba mama kaka nde bazalaka ebele koleka ba papa po ba mama nde bakotama na oyo balobi komeka me pa na ba pasteur po bayebi mukondima ya mondimi ya liboso eza mama nde ba mama bakoma mama si akoki kozwa ta mbongo nyonso ya ndako nde nazomona ba pasteur mususu azoloba ke mama yoza na mbongo boye na sakame pesa ozomona mususu azoningisa na sakame boye mbongo nyonso atiki yo soki makomi elobi boye linga moninga no lokolo milinga kama makapasha yo ko linganga te okabelanga $50 na yo ozangi yango soki yo zana $50 ndezali alpha pe omega na yo ndenge nini yo pesa nga 50 wana yo tikana o meka nzambe na yo soki nga na meki yo na mbata sikoyo okozongisa sans problème moto mususu azoloba meka nzambe na yo yo ko meka muto mona kate vraiment oh zomona ningi ete oyo nano omoni e wana omeki ata na mai ya malili te mais ozokende ko meka nzambe ndozo mona batu ebele bazokufa batu ebele bakufi na souci nzambe asala kate suki omoni muto akei na ndako ya nganga kopesa ye foti te pona nini amoni akomi na suka ndenge nini na ndako ya nzambe ezosalema te munga suki nde omona kana ba église oyei malade makasi me malade yani eza ya bademo nozoka pasteur azolobelo alobi kende ozwa traitement na hôpital pasteur azotinda mondimine na hôpital or pa na hôpital nde balobaka ke dosi nini ka oyo eza ya hôpital ete kende koluka basali ya nzambe bato bazosouffre. Apôtre Yannick Mbongo Yannick Mbongo, voilà, le racheté du Christ au Congo. Lelo na kati émission na biso ezali numéro 1 oza présentation bayo kayope et puis merci pour na malin d'ici bato nyonso balandi okoyesa bango nini et puis au répondre à adresse église et puis précision pour na mingi le racheté du Christ. Bo bande konanga nyonso bo bozolanda biso na epa ya na émission ya mama nanga Kapache famille tolamuka Congo tolamuka ndenge to nzambe amemaki bana ya Israeli na boumbu ti akende kokotsa bango na Kana ndenge pe abimisi biso na boumbu ata ya ba president tozalaki na bango na sima po amema biso tokutana na president oyo pe alingi biso ndepe bongo pe nzambe pe azomema biso po tokota na ba droit na biso famille les rachetés ezawana na avenue Colonel Fund juste na cabine na face ya cabine ya tout matubwana tozawana 24 heures sur 24 heures to yambaka batu numéro de téléphone na biso ezalaka disponible ekangamaka te zawana pona koyamba mutu nyonso oyo azana ba problème biso tozawana te pona mbongo soko lokola église eza chantier soki olingi ko aider biso na kotonga to na tole yo kaka to forsaka mutu te neti lelo biso lopango awa na kini na ville na centre ville pe alobi papa ndenge kaka na bikaki boya koti église awa na kini nzambe na biso azosala famille bato ya mokili nde ba pirate nzambe na ekuluso ezaki na banzambe misato ya yana ngai oyo zolanda ngai ezaki na nzambe moyibi nzambe ndoki na Kristo ye moko na katikati mais oya katikati yana okozwa ye wapi lelo mokili se koma na aventure po lelo moyibi akufela ki miyibi ndoki akufela ki bandoki Kristo pe akufela ki ba oya ye lelo soko kutani na nzambe moyibi ndoko okapesa opambolama or pa makomi elobi tikana na masumu opambolama amen ndumba oyo apesi mabonza ya $1000 yakopambolama na nzambe ya banani ya bandumba moyibi oyo ayibi abuki lopango abato ayibi bambongo ayibi mituka soki apesi dime na ye epa nzambe ya moyibi akopambolama na nzambe ya bani ya moyibi Kristo na katikati ya zawana alobi boya epa na ngai bino nyonso boboza na mikumba kilo ngai moko nzambe na kopemisa bino mais ezana bato ebele bazoya na mokumba kilo na église olie nzambe apemisa bango abakiseli bango lisusu nde mikumba kilo ndozo mona na église oyaki na $100 ya loyer mais okomi
pasteur ale yo $100 wana c'est que mikumbe bakisa misu ya koluka su samu susu pour fêter ndako ndozo mona batu bazo souffrir peuple ya Nzambe mon peuple périt par manque de connaissance batu nanga bazo kufa likolo na kozanga koyeba ndozo mona kozanga koyeba ngo famille fo sosola makomi lobite bato bazo kufa po ba pasteur baza ba comédien baza ba aventurier po baza ba nani po moyibi eleki na mboka po kindumbe eleki na mboka te makomi lobi bato nanga bazo kufa likolo akozanga koyeba siko yonde luka na zangeli koyeba na kote nini po makomi lobi soko sali na église 5 mois 6 mois ozozo solution te ya nanga bima kende ko luka solution c'est comme ça mais siko zui solution kangama wana. Amen. Merci Monseigneur Nzambe, merci apôtre Embongo Yannick, ezamba ya liboso te pe ya suka te lo sambo na bao nyaso balandi yo lelo za nambanzangu wezala en tout cas merci surtout pour la confiance et puis considération okoye bisabana Nzambe nini et puis to kotirer. Bon na eloko moko ya suka oyo na kolobela bana na Nzambe. Christ azali. Amen. Et puis alingia zonga. Amen. Makambo nyoso ya la kaka na biso alobi na suka na fin du monde bokomona ba makambo ekoba bilembo bilembo yango tozomona. Amen. Lelo komona mboka muke telemeli mboka munene tomoni yango deja. Ti lelo Rwanda etika kabiso te atelemela kabiso kaka. Lelo komona batu ebele moto oyo amoniki akoki nde azobundisa oyo akoki te. Lelo nde ozomona moto ataza na mwa 100 francs na ye mais moto aza na $10,000 mais azoluka abundisa ye kaka. Muto ya bandi ministère na ye olie siko lelo nde ozomona ene na amba musala Nzambe ba musicien bazana bomoko okoka musicien na musicien kuna ya mboko kuna babeti fitiringi mais jamais okoka pa na basali na Nzambe bazala na union soko moni musali na Nzambe a invité e pa na 2 fois 3 fois c'est qu'alingia bomona poison mokili ekomi deja na suka Nzambe alingi azonga na lobeli mutu nyoso oyo azolanda na lobi famille na ngai tola muka po Kriste kalate azozonga famille kozonga ya Kriste yo yebi yango te po ngonga pe mukolo eyebani te mais kufa na yo mukolo tie mutu na yo na cercle otie nzoto na yo na cercle nde kozonga ya Kriste nyoso na vina yango nde foto milenge la famille na ngai Nzambe apambola bino nyonso apambola pe mama Kapashi apambola bandeko na biso na Mbanzangungu apambola mama Viviane apambola bandeko na biso nyonso ba chef ya diaconie apambola chef Jonathan apambola batu nyonso papa Eric Vietati biso nyonso Christ apambola bino natiki mwana nyonso ya Nzambe na maboko ya Nzambe 2024 nyonso oyo nyonso ya ye simba kite oyo nyonso akolanda mission oyo vina ye ata balaka te ata abotaka te ata makambo ne simba kate omi ozotungisa na ba règle douloureuse tika ozwa solution na kombo ya Nzambe oya Christ ya Kongo ya zana bomoi tolobi amen. Amen. Merci papa Nzambe apambola yo bozongi malamu pe boyeli susu malamu pe sala biso mbote na batu ya Mbanzangungu na ebitke na 2024 biso pe to ya visite et ça la biso vraiment bien. Merci na balandi biso to kutani prochainement na numéro ya Sika. Bye. L'église de racheté du Christ au Congo où ekamba makaipe ya apôtre Yannick Ebongo to silisaka année na 11e mois. Ngai na sali 4 ans na reglaka te. Na kota ka les jeudi ezaka somo pe na zoma molime. Ngana seigneur ti na za na zo seigneur. Papa, maman, elenge mwasi pe mobali tokuta na biso nyonso mokolo ya mercredi 1er novembre 2023 na 7h juste. Tozomi na cité ya Mbanzangungu quartier Noki Céline Tunankulu avenue Colonel Fon moseka tena kabini ya Tuma Tubwana nde koluka Nzambe akomi monisa epa na yo maloba ya apôtre tozwaka ngo na ba masekite mais to surveillaka ba etamboleli na biso na bangunia na biso tokozala na losambo ya kafu kokata minyololo nyonso ya 2023 mpe kofungola ba porte ya 2024 polo na ngai ezali kovimba asali 2 semaines akolanda priere awa Nzambe ya apôtre Yannick abikisi ngai makolo ekiti nalataki ka lipapa lelo oyo moninga na soki Nzambe abateli te moto mosusu aza te.